Bonjour, bonsoir, bana mama, la famille, ça dépend Ernia Sobozwami, c'est Noëlla TV, bambote, bambote, Zambia, bomba, pia, batela biso, la famille, j'espère que biso nyoso, tous bien, pour l'amour de JP, na bolingo na Nzambe, yende, mo bateli mosungi na biso, ceux qui te pesi merci, tenani mososo to koko pesa, merci la famille, bana mama, na zotie la bino, la baronne, oba, sikaka, ye azamo na mwasi moko akangama na ndako abimaka te mambolina boye atiaka bote te ye moko alobi alingaka ne bote te alingaka ne naturel siko ye moko deja milobaka mais okomona bato mosusu bazofinga ebongo atiaka pa bote te abimaka te or ke moto ayebisi bino deja bien avant aza moto amatalana te aza pe moto bakombo te pourquoi pas soki bapesi ye balobi zwa azwi sikoyo alobaka na ye clair abombaka na ye te parce que ata abombi te kasho ya molangi pe eza nango te siko tomonaki ndenge abimaki wow le 20 le 21 rien à dire tomonaki na bakoni mama na ba YouTube na ba TikTok moto akofungola mbanga po alobake abongi te abimi bien te alataki bien te lipapa wana ezalaki mabe elamba ezalaki mabe non top 10 sur 10 encore abimaki mwana popi peza akosa wana popi siko ya mama ya mama peza ya star abimeli yango en tout cas tondimaka bapo ya moto soki moto abimi malamu bondima soki pe abongi pe te bopesa bapo mais tomonaki ata ngungi ata mpese alobaki te cela veut dire 10 sur 10 très bien la baronne mama ya YouTube lolengo ozotuna ke pona kokende na ngambo kuna esika oyebi yo moko donc wana moya koloba eza te parce que eza mboka ya bato ya barieta wana tokosola te donc yo moko oyebi fu kobongama très bien po bamona ke mwana mwasi yango oyo toboyaki na soni nzoka nde azalaka boye vrai chéri ya boye bazwili wapi Karine Mokonzi en tout cas ekosala bien mama ya Arieta la star Arieta tobenaki ka star na biso parce que aza star oui aza star donc la baronne azotune donc bino ba chinois en tout cas bo chata na ba commentaire bo yebisa ya azotune akene susu na chachu obi akene na kombo mususu parce que ba kombo ezebele parce que mususu ba okansa ke apaka ka versas wana ko lobela ka yango wana no sezate bana mama eza mboka ya ba kombo donc kombo nyonso akoko lata alati donc azotuna azonga sos na chachu obi azonga na marque mosus donc bino moko bopesa na ba commentaire ba oyo balinga la baronne ni abusolo en tout cas bo na ba commentaire ekosala bien pe ye pe na chubu na ndenge ya subasma pe na ndenge ya ba pigment akomona pe ekosala ye wow pe ekosala ye bien mais to yebi ke akobeta bien kolata bien parce que le 21 le 22 abimaki wow naba obalobaka ke Karine makolo na côté Karine makolo baluka mambo en tout cas totalaki yango place nyonso toti komona place makolo yango na côté te bana mama botika ki motema mabe ba mosusu balobi pourquoi ataka ba mini jupe te kasala lata mini bana mama ba mosusu bato mosusu balingaka to lata ba jupe ba mosusu balingaka to lata ba coupe donc ye alinga ne kaka robe ou bien alati na ye pantalon. Ça suffit. Donc, bino boyo opesa moto biloko na makasi. Bon, soko enjo so moni Karine Mokonzi azwi penza mini ji par lati et après boko loba nini. D'abord azokanga bino munoko boloba ke abimaka te alata te atiaka bote te. Ye wana atiaki abimaki atambolaki abimaki wow. Ye moko pe monaki pe munoko la ta lobi na kati ya ba fille so bakendaki kuna na kati ya ba journaliste ba chronique mama nyonso bakendaki pe kuna. Yende mutabimaki le meilleur numéro 1 uno c'est Karine Mokonzi ezanga ite bana mama to mona ki pena bilili to lula ki pena musika donc la kisike abimaki très bien rien à dire parce que to mona ki muto alobaki te akosola ki te abimaki vraiment très bien joli, magnifique, simple, naturel, très bien. Naba beauté ndenge batiaki ye. Ba mususu abima melo. Mamelo wapi eza na mode wana ndenga alata ki mundele pasa ke no so bilamba wana yebisi oke ayebisi eke omoni kitambala oyo il faut kagela ngona model boy il faut ça lango boy yango asala ki yango donc bino ba congolais te mo bolobaka ebele
boyebi pe eloko te be mundele mukolo sap mundele pe mukolo modèle ye moko apesi modèle ekoma na minoko na bino atia yango na moto po na bimi ma sœur alors azotuna bino sikoyo bino moko bopesa ye ndenge ya kolata na yebi ke eza ba chinois te ba chinois kuna ezali kaka wow sikoyo bato apene boboma mwinda alors boya koloba nazotila bino la baronne bino moko boyoka na monoko ndenge azoloba ezanga ya bato la baronne moloki makambo moluki pe ba concert faire egola en tout cas il faut que soutenir artiste na biso et que ça la bien parce que bango nyonso baza ba artiste ya mboka na biso bazotambwa na drapeau ya mboka na biso donc eza moto nyonso oya ko kendo ko beta il faut que soutenir ye bato mitema bende bazoko kabo la o wana nga naza bata boyo boye ekuma ya ba polémique ya ko finga boye en tout cas botika eza bien te eza malamu te atamuki bana maboza na tshela bino boyoka bino moko la baronne. Un instant s'il vous plaît, un instant yango pe ezalaki awa ake wapi la baronne ok kote nini okimi wapi ok wapi la baronne yeyo boyoka ye modèle na bimela bino Barbie bino boye bingate se na kani likambo ya banganga ngana penya na plantité aiza perruque na kipakate na penyakate na lisaka na pasi mais se na kanele loko ya banganga na kamutu seta bina ngala na kendra na ma be na baba sinon se bayaki na concert na bimi numéro 1 ya banganga na vanda na Paris te na oti France numéro 1 kay outi Belgique ma chérie outi Belgique bon na Suisse skolo kolo na biso misi se ya ebonsko na church bo commenter ntendeni do bino bo ponaka babangi te modèle na bimela bino Barbie bino bo bingate se na kani likambo ya banganga ngana penya na plantité aiza perruque na kipakate na penyakate na lisaka na pasi mais se na kanele loko ya banganga na kamutu seta bina ngala na kendra na ma be na baba sinon se bayaki na concert na bimi numéro 1 ya banganga na vanda na Paris te na oti France numéro 1 ya banga mokili banga bon na Suisse skolo ko eza mboka ba diversaire c'est que kuna il faut chache lisusu to bo mwendeni kende ka na chacho eza nango problème te kende ka na chacho esala eloko te kolo na biso misi se ya ebonsko na chache bo commenter ntendeni do bino bo ponaka modèle na bimela bino Barbie bino boye bingate se na kani likambo ya banganga ngana penya na plantité aiza perruque na kipakate na penyakate na lisaka na pasi mais se na kanele loko ya banganga na kamutu seta bina ngala na kendra na ma be la baronne alobi bobanga ye soki akani eloko amemaka yango na ndenge ya mbutu boyoki ya banganga na vanda na Paris te na oti France outi Belgique ma chérie Belgique bon na Suisse skolo ko eza mboka ba diversaire c'est que kuna il faut chache lisusu to bo mwendeni en tout cas bana mama tokomi na suka toyoki la baronne ndenge alobi bobanga ye ye azali suka kani eloko donc apesaka correct bobanga ye en plus azotuna na Suisse ezali mboka ba diversaire bopesa ye idée akende na chacho bi akende ndenge nini donc là na ikanisi ke
bachinois na bachinoise ndenge ezalaka bakotia na bacommentaire Karine Mokonzi mpe akotanga mpe akomona yango ekosala bien akende ndenge nini po abima susu Barbie po abima star susu lokola abimaki numero 1 na bafille nyonso bakendaki na Adidas Arena. Donc eza ngambo nalobi te eza laba kono moto alobi po olobaki te yo moto ozokokumisa yo moto ozoloba non c'est pas Noëlla TV c'est Karine Mokonzi la baronne moto azoloba maman de Arieta la star qui dérange les réseaux sociaux, c'est pas Noëlla TV qui dit ça, c'est Karine Mokonzi. Alors, c'est vous à commenter si Tchatcho ou n'importe. Alors, c'est Noëlla TV, nazo komana souka, en tout cas la famille, pas commentaire comme habitude, ndenge zalaka kaka, bocha ba commentaire ya malamu ya mabete, Karine Mokonzi asengi na ba chinois na ye, bo pesa ye idée, akene ndenge nini, akende na versa susu ou bien, alata elamba mosusu. En tout cas, bana maman, na ba commentaire, bo commenter, eko sala bien makasi. Merci, c'est Noëlla TV, ba bisous, nazo tika bino, bye bye la famille.